C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. Homme, femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 1330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 1330, P2 fréquences na Airbus 1320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Ngore kokio bien so sepela kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino bisika nyonso bozwa mitika eto fongola ya mardi 19 octobre pona kotali sabino ndenge na kati ya union sacrée ensemble pour la république ya mwana mboka Moïse Katumbi bazo sepela te na makambo ndenge ezo salema kuna bola na réflexion oyo info lingala asaleli bino na nzela ya mongongo ya hérité Mapindeli. À lieu de taille, il y a famille politique, il y a président. Bosimbake, Union sacrée de la nation. Nangambouya, ensemble pour la République. Il y a Moïse Katumbi Chapwe. Bazali Koloba Lisusu, Malobamo côté. Bosimbake, ensemble pour la République. Baboy ko cautionné makambo ibele ya ndenge na ndenge. Oyo ezali ko salema na ngambo ya Union sacrée de la nation. Batelemelaki dossier ram et pas wapi ba qualifié ki yango makambo ya ndenge na ndenge. Pe déclaration politique moko ezalaki rendu public vendredi 15 octobre. Regroupement politique oyo ensemble pour la République balobi bazali ko s'engager pour na ko réévaluer participation na bango na kati ya Union sacrée de la nation. Elongo na deux groupes parlementaires na bango oyo bazali ko considérer que ba principe ba valeur oyo efondaki Union sacrée yango ekomi kozala trahi chaque jour na profit à intérêt ya quelques individus au détriment ya justice pe ya bien-être ya peuple congolais natina wana ensemble elongo na ba groupe parlementaire na bango mbale bazali ko s'engager pour na ko évaluer situation ya mboka pe participation na bango na kati ya Union sacrée ndenge bazali kotalisa ba pro Katumbi bazali ko accuser bureau ya Assemblée nationale oyo ezali chapeauté pa ya Mbosonko d'Ampwanga na kosala forcing po na ndenge balekisi désignation ya ba animateur ya Seni boye bango batalisi ke ezalaki sur fond ya corruption pe makambo ya ndenge na ndenge pe lisusu bamoni ke débauchage et salimi na ngambo na bango pambate ba candidat na bango oyo ba se retrouver kuna ezali oyo ba responsable na bango batindaki te pour na bien ya RDC longo na peuple na ye ensemble pour la République et longo na deux groupes parlementaires na bango bazali ko dénoncer au même titre likambo ya Ramba bengi escroquerie d'état ndenge et se confirmer bango balobi corruption magui politique oyo président Mboso azali ko recourir na yango ezali malamu te pona ko favoriser climat malamu na kati ya Union sacrée. Naso mususu bosimba ke ba député révolutionnaire ba membre ya Union sacrée bazo soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tina wana nde basalaki déclaration moko weekend eleki kuna na palais du peuple simasima hérité Mapindeli Midomi Bendelo Gwanza bazalaki kuna na compte ya Info Lingala. Les députés nationaux révolutionnaires na mukolo lelo le 16 octobre 2021 pour Sangani na kati ya palais du peuple pour sali déclaration ya boye biso tokobanda ko soutenir et toko soutenir chef de l'État na ba action na nyonso
tokotikala loyal et fidèle na ba idéo na ye. Biso to décidé biso ba révolutionnaire nyonso était candidat na biso moko na élection à 2023 ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na yango toko se mobiliser na ba province nyonso comme biso tozali représentant ya ba province nyonso était topé ça y est majorité confortable na élection ya 2023 oyo ekoya. To sengi lisusu na Assemblée nationale atia makoki nyonso de manière que atia ba bikonzi nyonso ya seni en place pour ba organiser biso élection na ngonga oyo constitution etesi. Na yango to lobby était pona makambo ya est il faut état de siège etikala et to sengi na gouvernement était nyonso oyo ezalaki arrêté na audition na rapport à audition ya commission défense et sécurité il faut gouvernement atia yango en exécution pour que paix oyo population congolaise azozela ezonga na kati ya este na biso yango tosengi na bana mboka nyonso bafungola miso batipesa nzela te na monguna akota abebisa biso mboka apesi bino merci. Siège ya eside kuna na commune ya Kasafubu ezalaki vandalisé na quelques inciviques mokolo ya lundi 18 octobre bolanda ba détail elongo na to mwabi na mongongo ya Héritier Mapingi. ezalaki bongo mokolo ya lundi 18 octobre epai wapi bamilitant ya parti politique eside ya mwana mboka Martin Fayulu bamoni ke bazalaki attaqué na siège na bango epai ya quelques inciviques oyo bautaki esika pe eyebani te bayaki na siège ya eside mpona kovandalize siège oyo babuki biloko bapanzi biloko ndenge kaka bino moko bozali komona quelques militants oyo base retrouvaki kuna bazwaki vie sauve kaka na ndenge bakimaki pamba te batu oyo bayaki na intention moko ya mabe mpona kopanza pe kobuka ndenge quelques cadres ya parti politique eside bazali kotalisa. Eza mawa mingi mpona bandeko na biso ya UDPS parce que bitumba oyo ya démocratie to ndimaki yango pe il faut to respecter ba principe ya démocratie. Nayebi ke ezali bimarqué à l'extérieur compte double. C'est-à-dire que on dirait bazon di magarate ke bazo pola mais bazon di maté ce qui équipe eza malamu te to changer ba varese combien bako pola kaka pe boko polo mais au moni lelo ba yeko attaquer siège ya SID au moni yomoko ba dégâts ndengezali à l'occasion de rien nyonso wana parce que le soldat du peuple a réussi ça qui na meeting na e nyonso wana parce que peuple a tambolaki. Non, mais ils ont choisi la forcing. Nous avons choisi la résistance. Et je pense que il faut tous se respecter. Tozo bunda pour la population, tozo bunda pour le Congo. Pour que le Congo n'a pas lobby à la malamu. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un seul Congolais, au lelo, à condiment acte de violence, au ezali plus d'une fois que les partis politiques décident et ont subir biloko aboyi. Bosimbake oyo ezali mbale ya liboso te ekomi mbale ya mibale oyo parti politique eside ezwami na commune ya Kasavubu siège na bango ezali tango nyonso vandalisé bazali kokana ko se remettre kaka na justice pona kotala ndenge nini kosilisa makambo ya boyi. Ba reporter ya info lingala bazwaki pe ba réaction ya quelques militants pe ba cadre ya eside toujours par rapport ya ndenge siège na bango ezalaki vandalisé bolanda bango na micro ya Tomwabi. Toye awa, c'est la jeunesse de l'eside. Ce n'est pas parce que vous nous voyez en costard tous les jours ou soit parce que nous nous exprimons en français que vous êtes plus bandits plus que nous. Tolo bango na lingala pona bo comprendre. Exacte que bokomi komona awa bisika na bino abilanga. Je parle na bandeko oya IDPS. To benga bino na no bandeko. Mais toza koyebisa bino. Exacte que bomona siège national ya SID et comme bilanga na bino
soki bokomi boza koleka il faut bokotaka awa bopanzaka babiloko na biso nyonso boyibaka nyonso ya awa botiaka moto tokoaccepte lisusu te. Ça c'est la jeunesse de décider que ça soit la dernière fois pour tour oyo soki tomoni bokoti awa na siège national na biso tokoréagir. Donc to réagir sur le plan juridictionnel et bien en légitime défense. Alors toza ko mettre bino en garde que ça soit la dernière fois tout mon abino boye kokota awa pona bozokisa batu bobeta batu ba machette. Message dans tout ça. Première dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise Nyakero Tshisekedi akitaki week-end et l'équipe pour la 37e communauté KDC pour assister à la deuxième édition. Il y a intercession, il y a la femme, na Maman la Likambo jusqu'à ce qui viendra les salis Stéphane Tande, Nathalie Kaila. Natem titangu salut à République démocratique du Congo et Komoni Samande ba femme. Il y a 37e communauté des assemblées de Dieu ba intercéda qui en faveur il y a République démocratique du Congo pour la deuxième édition. Il y a journée d'intercession présente na prière au épouse ya chef de l'État exhorta qui ba maman na livre zala qui tiré n'exode chapitre 17 verset 8 à 13. Denise Nyakero Tshisekedi asengi na ba maman ba intercéder mbala na mbala pona mboka pe lisusu pona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pambate na prière nde bakoki kozwa elonga tope victoire. Denise Nyakero Tshisekedi a recommandé na basi batiaka mabolongo na se pe maboko likolo epai ya Nzambe lokola Moïse na ngomba pona kolonga na bitumba oyo asengi na bango ba soutenir chef de l'État. Avant exhortation ya première dame, pasteur Viviane Dalo y a partagé qui na sous-thème tango mwasi atelemaka apport ezalaka na kati ya famille pe na société. Oratrice atea qui na Ephésiens 6 10 à 12 pe lisusu 13 à 15 bakisa 18 a conscientiser ki mwasi na o etali responsabilité na ye na pouvoir na niveau oyo ye azali popo mwasi nde akoki ko influencer mboka et comme lobby meilleur tope kitoko yango wana asengi na bango batia mabolongo na se epai ya Nzambe po balonga satana. En tout cas deuxième édition oyo elekanaki kitoko. Compagnie africaine d'aviation CA a tiré ba prix qui toque na Airbus A320 pe Airbus A330 pour permettre les motonyoso à voyager dans ba conditions moko ya kitoko. Michael Bustoto ba détail. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour commissaire Ngwelo Kopamba Bondi Melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, c'est à pessi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour à bouki ba prix à commissaire yango très abordable, billet nyon seza ko kita, au voyager partout n'étendit nyon soit RDC, tin na Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingay na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et zala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour à tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison il y a 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et commanda kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Donc, il est bon, on a
province ya Sud Ubangi pona kotalisa bino ndenge bato babomanaki na butu ya mardi kotanisa na mercredi kuna na ba territoire ya Gemena na territoire ya Kungu suite ya conflit frontalier ba détail elongo na Nathalie Kaila Kapenda. Eyinaki mabe na butu ya mardi kotanisa tongo ya mercredi kuna na province ya Sud Ubangi plus de 13 personnes bakufaki suite ya conflit frontalier entre Bangbaka ya regroupement ya Lingo Tebe kuna na territoire ya Gemena na Bangbaka ya regroupement ya Ngbanda na territoire ya Kungu kokamwa conflit oyo ebanda depuis 2015 ba notable ya province oyo bafandaka pe basololaka pe nyonso ezongaka na kimia kasi ya participer mawa ezake na juillet 2021 oyo conflit yango ezongaki kutu 2 personnes bakufaka kokanisa lokola esuki wana nzoka ndete poso eleki bitumba ebimaki lisusu makasi Bangbaka bakatani lokola banyama plus de 13 personnes bakufi talati na population bazako senga na ba notable elongo na bakondi ya mboka bameka nanu kosolola mwa moke po ete basukisa likambo oyo pamba te bato bakosila. Pona ko maximiser ba chance na bino na develoterie bokende na mbango kuna na cyber café Eric na ba extension na ngonyo so Nathalie Kaila Tomwa. Gaga. Bandi masolo ya develoterie 2023 depuis mokolo ya le 6 octobre ti mokolo le 9 novembre 2021 oreva kamboka ya oncle Sam ndeko yokanga bien obeta masolo ya develoterie esika mosusu ozwa solution te mwana kin kobukana te esika ya koparticiper na masolo ya develoterie édition 2023 eza kaka na cyber Eric topé na agence Eric Travel ya le jeune lion leader Mokondi bakisela ambassadeur ya développement coach Eric Mwamba azawana pona bino yokandeko awa babetaka develoterie selon ba norme oyo bazali kosenga na Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba kaka awa nde na cyber Eric batimbela masolo olingi obebisa mbongo na yote coach le jeune lion ADG Eric Mwamba azali kozela yo awa prise en charge eza très rassuré ndeko bondi melanga ke na cyber Eric topé na agence d'Eric ezali na yango biganya année passée plus de 1500 gagnants bino moko bomoni ba passeport na ba visa na bango bazali kokende bongo na mboka oncle Sam misusu kutu deja bakoma na cyber Eric topé na agence Eric prise en charge wana kutu balobelaka yango lisusu te ye moko ADG Eric Mwamba accompagnaka bango inde famille d'accueil eza wana ezali kozela bino maboko ya kofungama oyoki ndeko na $5 ya pamba beta develoterie soki okomema libota na yo mobimba kaka yo moko soki pe ozali na passeport yaka na yango po ezali condition oyo bapesi bino na ba agence d'Eric pe na cyber Eric na kosa bino te matériel ya qualité pe ba professionnel nde ba vandeli yango biganya cyber Eric ya le coach le jeune lion Eric Mwamba botu nanga soki bokozwa bango wapi Eric Travel na 11e rue limité industriel oleki INPP opusani muke na masina sans fil na boulevard Lumumba en face ya robot roulage na Kalamu mona bango na avenue Victoire A3 mosika te na district ya la police na Kitambo magasin entre Facebook na WhatsApp Eric Travel na cyber Eric baza likolo na masolo o etali develoterie Mokondi na weteli enseignement bosimba ke kuna na université canadienne au Congo ICA na mokuse baza kobengisa ba diplômé nyonso bakende ko s'inscrire na ba faculté ya ndenge na ndenge encore une fois de plus Nathalie Kaila Tomwa ozwi diplôme d'état mutu eza kotungisa yo pona ko continuer ba études universitaires ndeko yoka tika na yebisa bino ozali na posa ya kotanga po ozwa musala mbala moko université canadienne au Congo azali kopesa ba formation ya qualité po
ozwa musala mbala moko ba connaissance ya sika okoki ko créer yo moko na Université canadienne au Congo bazali na ba faculté lokola management stratégique et technologique pour ko apprendre pe ko créer ba stratégie ya entreprise bazali lisusu na économie numérique économie informatique ya sika awa gestion numérique yo moko ko apprendre ba application mobile ndeti ba WhatsApp Facebook pe misusu na Université canadienne au Congo bazali pe na droit économique pe social agrobusiness pour na ko gérer économie agricole campus for code pour na ko apprendre ko programmer na 6 mois ya pamba okoki ko créer ba application mobile deko tunanga Minerval ao ezali combien moins cher na $250 ya pamba ozali ko tanga ndenge recteur Kuba apesi ba précision canadienne au Congo tolingi to résoudre problème ya chômage ya ba étudiants na yango avec ba partenaire na biso tozo offrir plus de 500 bourses. Il y a un nouveau étudiant au côté de l'Université canadienne au Congo avec seulement $250 américains. Étudiant à côté de l'année mobimba, frais moussous que zalate. Et en plus, à profiter de la syllabus, la plateforme et la TP, la biloko nous surtout, tout tient na kati internet pour nous faire sa formation à malam na ba étudiant. Seulement avec $250, étudier à quoi apprendre le management technologique, le management stratégique, économie numérique, à quoi apprendre comment ça la code, la application mobile, yangonde ezali misala ya avenir, yangonde et que pesa bango misala pour après ba études universitaires na bango bazala sous na chômage te nde yango opportunité munene to pesa pas d'étudiants pe tozo ko senga ba parents atindi la biso bana ba ya kozwa formation o ya nouveau millénaire bandi melangai $250 ya pamba nanu na monate Université canadienne au Congo moins cher pour le peuple congolais. Na Université canadienne au Congo bak organisé concours pour la bourse d'études mokolo ya vendredi 29 octobre na ngonga à 10h. Université canadienne au Congo ezwami bongo na première rue Lumete. ONG Congo de l'Espoir ya mwana mboka maotwene baza ko sunga bato pona ko za ba books ya ko kene kotanga kuna na Chypre en même temps baza ko pesa ba formation na o etali bongo informatique pe baza ko pesa ba cours de langue Michael Bristoto Stéphane Skani. ONG de Congo de l'Espoir ya mwana mboka le président Maontwene eye libino makambo bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'Espoir ememe libino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batie libino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e et 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'Espoir tolobi toza mieux placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre esilite tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'Espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya bamachine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe baformation ya langue informatique na banyonso oyo balingi koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. okanisi esili Congo de l'Espoir ya président Maontwene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais pe lingala okofuta eloko te otuni ngai adresse mpona barenseignement ya kokende kotanga na Chypre pe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading kasi mpona bacours de langue to pe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence.
na Congo de l'espoir président Maotwene balobi toujours derrière vision et gratuité enseignement prôné na président de la République Fachi Béton Boye. esika ya kozwa basapatu ya kitoko mpe ya kalite eza se moko na 7e rue limete epai ya papa griffe hérité mapindemi Igor Ntinge. baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue limité epai wapi papa griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge papa griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko papa griffe otali ofungoli monoko para musala maboko. Voilà pourquoi papa griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa zanga koloba teke ba congolais ba mitema mabe azanga koloba teke ba konzamboka ba mitema mabe botuna nga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya papa griffe ezalaka nini chinois ba petchana ba chinois ba kolatisa biso te soki ba bina karateka oui mais na ndenge pena ma forme population congolaise tanga zolata ba bora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino moko taneti ba biloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolatisa population nyonso tout. Donc on a signé na Konzamboka, président de la République, premier ministre ya primature ndeko na biso sama aux agènes. Donc bon mekana ko solo la entre bino na bino conseil des ministres bo betana li solo a papa griffe sa père d'état. Donc na sali trop na mboko yo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaquer lo bien. ezali boye bandeko nyonso bokende musika te pamba te basoulier to bachaussure ya papa griffe azali kosala ekomi kobima ti na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na baprix moko abordable hors de toute concurrence baprix oyo ekosepelisa bino epai ya papa griffe sa père d'état. Na élément ya papa griffe ne pesinga nzela na boucler journal ya peuple pour na peuple merci mingi na Igor Ntingi oyo azalaki na sima caméra na montage tozalaki bongo na ingénieur Christian Kiangebeni info linga les aka supervisé et pa na ye moko hérité mapindemi bandeko botikala malamu ngala bino tokutani mokona lobi kimia o mabota mabino au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers bavion na yemo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe ATR quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, lelo na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320,
esili te 2 jours par semaine bavol ya Kinshasa Lubumbashi Kinshasa ekobanda kozala avant midi pe après midi. Ah, CAA, osaka boye po nini? Okomisi ti ko voyager na Congo profond na first class, veut dire première classe, masolo esili, luxe pe noblesse ya nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain. CAA, mfumu ya mapata.